Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre chaîne YouTube Sola Vérité Studio. Merci pour la confiance en considération. Tokomina 100 000 abonnés, c'est grâce à vous. Merci. Bandeko tout au Angola, bon dia. Ubota biso na Kinshasa, Mbote na Paris, bonjour. Merci. Bandeko tout vous a connecté, branché à ce moment na Sola Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et l'Arabie Vérité en face. Léon a sali spéciale émission ya Jofa Cargo Express pour nous l'axabino qui est aux agence Oya sur aux Arana Paris, aux Arana Bruxelles, aux Arana Kinshasa, aux Arana Suisse, aux Arana Allemagne, au continent de Biloko en Chine, au yon recevoir en awa, place au bon na conteneur au Biloko outi Chine, yango. Et ça on a na sima. Na lingana sala émission awa, pour na ibisa bandeko botala rabiso, au kosa la ba faire en dehors marambo pour salara. Na lingana sala émission lelo awa, pour na la bandeko botala rabiso, au kosa la business ya bien, aux gagner be mieux. En dehors musala osala kayu osala osala mabelo osala na poto zape na lar nozo tun omi tuna nana 10 millions na sela ngoni 10 000 euros à travers Jofa okokoma chef d'entreprise à travers Jofa okoma millionnaire à travers Jofa okokoma patron narata Paris narata Suisse narata Allemagne narata Bruxelles ko hésiter te ba numéro tout au tchiwana eza Jofa Cargo Express eza na Paris c'est comme Paris. Agence assure oyo to bisita bandeko batala biso bo contacter bo bengaye pour le projet d'avenir on a événementiel on a pour ba kit on a pour ba matos ba caméra on a service crété on a service à décoration on a service à musique on a ba service on a nyoso ko hésiter Jofa Cargo Express eza na mona mboka congolais kulutu na biso mutu malamu abi ko solo la très sérieux et puis eza responsable azara na Paris azara pe na Chine donc on a rendez-vous à ko proposer business nini au kosa pour gagner vie ne bato bazo gagner vie viezara te gwa aux influenceurs aux influenceuses profiter na autorité aux anango pour le moment na bandeli aux influenceurs aux influenceuses profiter na succès na gaz aux anango au sala ba faire au créer société au créer ba faire à travers Jofa aro comme so mutalar internet réseaux sociaux et salamate poto finga ba pareil baninga et salamate poto finga ba mama baninga et salamate poto mi finga na entre nous to lukala na ninga bien pinza baba pour biso merci na tata Nzambe ndo tindeli biso Jofa Cargo Express très fort chaque mois à cause de plus de 5 conteneurs na Paris blaguité donc restez connectés restez branchés mais invitez les biso les lots et bon ah ni gagner solo la vérité chante enfant toute la foule suit son essor la vérité Jofa Cargo Fret Express, le meilleur transitaire de Chine. Pour vos achats en Chine, en ce qui concerne les mobiliers, autres effets, accessoires des maisons, depuis votre lieu de résidence, confiez-vous aux spécialistes, les professionnels. L'acheminement de vos achats sera effectué directement de la Chine, lieu de fabrication, jusqu'au lieu ou ville, des destinations partout en Europe ou ailleurs. Notre crédibilité et notoriété méritent votre confiance. Commandez en ligne sur chaîne Amazon.com, Zara, Cdiscount, Alibaba.com, Zalando, eBay et faites-vous livrer chez vous. Contact plus 243 99 99 177 87. En partenariat avec eShop RDC, nous livrons votre commande en République démocratique du Congo. C'est génial, n'est-ce pas? Depuis la Chine, au plus 86 137 98 052 106. Et depuis la France, au plus 33 6 15 90 34 92. Jofa Cargo Fret Express, Guangzhou, Chine. Le meilleur transitaire de la Chine. Ndeko yaka ko passer commande na yo mpe ozoba produit au CPLA Yaboye ezalate Jofa Cargo Fret Express, le pionnier, le meilleur transitaire de la Chine. Qui dit mieux? voilà tozana grâce mbizi tukutene na agence awa nabité sur Exobilo nini asomba na Chine. Bonjour grâce mbizi. Bonjour Mekenema. Ça va? Ah. Ça fait un peu bizarre. Ok, bonjour. Bonne santé. Santé tokos. Tu continues na Jofa Cargo Fret. Oyo ko zobiloni. Na eko zo ba chaise nanga
naye kozwa pe ba euti Chine na commandaki yango na Chine nasalaki bango confiance en fait Jofa cargo fret voilà nasalaki bango confiance et puis ba bouteille nanga oyo na utiliser pour na mafuta nanga ya Rachel beauté cosmétique donc biloko nanga euti Chine maintenant nasalaki na contacter bango pour na yebi ke bango baza meilleur baza vraiment rapide parce que na moi bako sera 6 conteneurs donc na monaki que pourquoi pas na contacter bango et na moni pe naza surpris na choqué que babiloko nanga pe comme po e umelaka des fois ça va au mo pesi côté moto et ça dit 2 mois 3 mois on a suite donc mais na 3 semaines à Pamba biloko nanga comme na Paris. OK, très bien. Ozo conseiller na ba maman o ba otala biso nini sokolinga sumba biloko na Chine bandeko ba otala biso bana événementiel biloko parfois baby ba linga ba changer bazo ba ta agence nini rememelo biloko oko conseiller ba ngoni ata usana bilamba ezana Chine kende ni grâce mbisi non tokos mais ba te belé ba o monoté na terrain ba te belé ba ebate okoma osala nini grâce mbisi oza chroniqueuse oyo ayamba vie beaucoup à même moment na jibem piana vidéo eza ba témoin eza mais musala on dirait négligent eza ba raison ni osala sur émission te pour na ba raison ni tu ko sala pe nini musique pour ni osala te bayamba ngaka menga na yamba suba tuté so eza pour na ba raison ni pour ba talo ba o ba lingela ko mingi na chronique non na sala ngol souté d'abord parce que na comme bébé toka. OK. Voilà, na comme bébé toka bon. Pour na zombongo na zakate na pour ça faut na tchara bato ba micro ou bien na zala net il faut ndeni ni to ça l'émission non. Donc nzamba pesa ja solution na makambo tout lelo maman Mariam et Bonja donc maman Grâce Mariam et Bonja na komana bango na komana maman Rachel Fouta motema tête ndai na koma pena Diezola. Voilà, agence Nangape. Donc, voilà, Nzambe déjà fongola ba porte. Yango wana ba boss choisi ma tata le vénérable grand maître. Donc, basunga déjà. Donc, nakoma nanga à l'aise. Mais okoma à l'aise, okoma osala ka ba mission. Otika na yo ko ya ba invité les biso continuer au sala. Yo koma no ba ya mbako loko analyste. Voilà. Musique pour ça sauter loko la star boy, y a pas de souci. Mais pourquoi comment les autres traîner toujours dans minoko batu? Ba degani ozo sala, ozo permettre ba ndeko na biso ba congolaise mususu ba finga grâce mbisi. Eza pona ba raison nini et ba degani ni ozo sala. Oui, mais c'est normal parce que d'abord nga naza mingi na TikTok, naza na presque na 230 000 abonnés. Donc naza na TikTok, na sala ba live tous les jours, nzamba kela, c'est normal. Et puis donc comme on a fait ça là, donc naza pe la sexière, kozala na combo, kozala ba émission, na moto azan étoile, c'est deux choses différentes. Donc nga nazan étoile nanga briller toujours et ça là toujours. Et yo zan étoile. Mais yo lobi ba lobela nga ti lelo. On les étoiles, je ba fingo les étoiles. OK, n'est pas été tout net. Mais dans le bien, la Bible, dans le bien, Baba manga na baba manga libanga la manga oh c'était là. La Bible me dit hein, la Bible la Bible est le balangae. Ce qui est important c'est bon le belote. Ce que vous appelez étoile c'est bon le belote. Muinda oh eza na sa à table na mesa éclairé témoin ba yeba ke muinda ezate. Donc a opé sa fruité. Donc a opé sa makambuté. Ngai d'abord na petit aigle na le kafali poupa. Donc moi na maman na biso moi donc moi na maman na ngai liboso. Vous comprenez? Il faut kaka parce que nazala ka na réseaux sociaux. Malgré non yamba batuté mais naza toujours na réseaux sociaux parce que nazala la promotion y a ba musicien ba concert nasala ba promotion ba concert y a ba musicien nasala je travaille mais autrement je travaille dans le sens que na page nanga était à la mamakasi d'accord donc na page nanga ya Facebook était à la mamakasi na page nanga TikTok so na koti et là par exemple lelo na beti 500 000 vues na journée moko. Très bien. Donc je suis suivi na za na wana donc c'est une façon de faire la promotion de faire chez les artistes hein? En fait yango ne ba fingelo jalousie parfois finga na éviter peut-être parce que na sombi parce que na sombi fauteuil wana maintenant et ça là na électrique et ça là na courant donc ma colo matisi ma colo fauteuil qui tisi ma colo donc il y a différent peut-être na ya bango peut-être na yemi na ngate yanga et ça na bowe na bino mobilité bowe mobilité na mobile na motute na ko wela na mobile na motute
Jamais de la vie. Parce que ndé naza boye na demi-vierge. Je peux non que n'attendre une année na sala na relation té. Donc ma kama mibali kuté lobelange lo côté. Donc ndé naza boye naza penza mu beso ya ko kauka penza. OK. Naza penza mu beso ka. Mais auto l'acception tonton mon boîte. Na la kisine. Auto l'acception tonton mon micolo. Mais ba tonton. Bobo ni déjà ka siko. Tonton ni. Tonton mon na ba région non. OK. Presque 10 mois na sala ki lo côté. Très bien, très bien. Naza penza mu bimba penza. Grâce mbizi la sexy basi ya poto. Bo ndo luka mibali na kisasa pona intérêt nini. Na mona ndeko na bino ya be ndo luka jomo ya pasteur na kin aboye makomi pe kolela lela na ba internet ya komo finga ba belle famille. Poni bo ndo luka basi. Poni bo ndo luka mibali na Congo. Bino basi ya poto. Bateau maintenant na lo bien bateau balobake. Na pesi boss na nga ya Théo Zambrota na pesi yembote dollar elala na poste ya Théo Zambrota veut dire boss wa sunga sunga boss na nga Abeda Chour patron beau gosse na pesi bango bambote et puis bonne année omoni bato baloba grâce mbizi aza sérieuse te grâce mbizi moto esalaka te banda na monde à réseaux sociaux non kende 13 ans biso na ba mari lo moi toza kaka mais jamais mobala ya na réseaux sociaux Emilia grâce mbizi osomona mobala ye yo kuna na se solo yo ozapo bana ba otala biso bana ba otala biso lo ba ngamo ya très important papa na yo na se ali papa na yo oui bien sûr lo ba ngamo ya très important jamais mobala yako Emilia nga na réseaux sociaux tu comprends non ou bien ba semeki ou bien ngai banda na banda makamba réseaux sociaux na Emilia mibali na réseaux sociaux parce que ba ndumba vrai ba ndumba boye ba ya bien ndumba te tous assurés yo yebi vina été mais Alexa mobali mo papa bomi mon papa badu likola pressé na kati ndako libala ya azoke na ba ship ko fongola kokolala kana bato kolala kana pasteur wana déjà na ndako libala wana ndumba te boni ba jeko bango nde bandumba bomona bango ba mitakala ya bomona bomba se publier ba miteka na TikTok ba miteka banzoto ba miteka mais oba miteka pe neti nga boy na lobby nga kuna miteka na ngate nga libele za hotel ma efandi penza na place nango question na ngeze yango te nduta te omona question na ngeze moko na ata na nduta te na tunyo mais bango ba okene ba miteka nga mete moya na miteka ezate po PDG Willy Toka osepela te mote mama Claudia Sassou osepela te PDG Willy Toka question na ngeza basi ya poto bokenda koluka nini na mibala kisasa mibala ebele bazala yenda kena nga na fandi na poto na koluka mobala na Kishasa poka chaîne no baloba ba gros moteur donc nga na longo na nga ka poto na koluka mobala na Kishasa so ba oba keluka baba zoba baza bitula nzombo OK ya Benita aza etula moi si kitoko bon rosa etula ya si ma filtre menga na osala émission na tie tala basi ba filtre wana ba Snapchat asali vidéo na Snapchat je connais les maîtres et leur jeu basi tie vidéo ya Snap ba tie filtre Snap après ba publier bino soit vidéo au jour ya be ba publier jour osala ba berger na bango wana jour azo sala oyebiti loko wana e papa na mama tango bazo sala na mobile ya pasteur wana tala vidéo na zaki sans filtre tala ya be ngana osala émission na yo ningo c'est biso le ki ya be na kitoko mais moi c'est kitoko ba yebaka ye tala ngai na la bouton te na la batage te na nduta nzoto na nduta ata moko te na libela hotelema bozwa ya be le kinga na kitoko bon nzoto na nga bazwa nzoto na nga libela hotelema bazwinga na nduta te ya be nduta nzoto no soto nzoto eza ko pola na nduta bo bazwa ya be nzoto na ekaka bakata na est-ce que wala za ba question na otuna ba nduta wana ngana otuna obike boza mystique ngana opozo question bono luka mibali na kisasa pourquoi mais pas tout là yango wana nzoto nduta elle est pas belle ça c'est le filtre c'est moi qui te dis c'est moi qui te dis ça la rappelle émission na ba fille ba longwe ba yaka na singa boy na ye boy sans maquillage OK je ne suis pas complexé d'ailleurs mobala olinganga pona na la sexy na bébé toka mobala olinganga ala tia filtre na tia fond de tête nga mobala olinganga voilà yambaka ba fils tokoti 2025 yambaka ba fille lelo maquillage te boya na plateau boya te boya te beng sa ya be sala deux fois il connaît ya be ya ka sans maquillage ya be ngana yeto ya na plateau sans maquillage betu na plateau tika makamona yo ya be tanga ya be na caméra peut-être ya ka boye mais na non manga kuna leke na munene
na leke na dis ah yo mona déjà boy na mona musika na mona une fois déjà ouais bon ye na corpulence na mbinga ah on peut caler na mona ke 2019 on dirait azaka bongo po mbongo papa ntazoli yango ana kimia te donc azaka mke wana kapo kimezate aya mbongo papa kimia mais ndire ni bino bozo sa basi soni basi ya poto soni ba fi internet oza rappeler na poto ba belle sœur no ya ba comme au finga yo basi ya poto je te pleure et oui que ça ils a bien terre on va na poto tchara parfait on la tra Balmain on la tra Gucci mais heureusement jo mona ki ça ba comme un million na ba belle famille mais pourtant soit des hommes au moni ya be mbongo bato papa nza boma papa bato te aboma te toi na TV oh aborter nga plainte ya be aboma papa ya bato ya wana ye kimia akozwaka jamais kimia na vie na ye aboma papa ya bato pour nini siko pour intérêt nini même mbongo ba pesa ki ya mowe azoli yango pe na kimia te tout le jour wana ba publier ka mutakala yo za na mbongo me mobala Kinshasa ya Congo ya Kinshasa mobala Kinshasa boyo soit disant na mbongo parce que ça l'argent sale mbongo kimia tetala koza na mbongo kimia mike eyebana o soit na ba réseaux sociaux te OK o za la poser mbongo elobelo pour exemple mbongo kimia parce que la Bible me dit donc tala nzambe soka pesi yo chagrin ça te na sima nzambe senga compte rendu te nzambe pesa mutu mbongo za na kimia bato ba osepela na mbongo no bato ba osenga yabe basenga ke mbongo te yo so mona mutaye adelile yabe sunganga te mbongo a malédiction ya papa bato asali ki docteur papa nzazala docteur aski ça tala nga bano bimana na docteur yo oui oh ozara ex docteur oh Moussala docteur ezara passi. OK. Surtout ba docteur ba consulter tala malila o changer maintenant o consultation ezara 30 €. Mais il faut travailler et belé pour se retrouver dans 4 000 €, à se retrouver dans 3 000 €. Mbongo a passi ya papa nsa. Yango na lelo. Oh akwei. Oh baboye. Oh mutakala comme de fois se faire publier. Comme de fois na ezara na combien ba trikaka yo ba yiba téléphone. C'est là yo mona rande. Asa comité kaye moko asa mutaye ngakutu na yebi te ke TikTok ba connecter ngo na WhatsApp mais yabe donc bango ba ye réseaux sociaux si comme ba yebi ko connecter TikTok na WhatsApp. Yo ba ngote. Na yebi te na yo ka ngo pa yabe ezara. Ngape na okingo pa na. Ba ya ba oteka. Il y a bien sûr ceux qui ndeko no moka décida bala te jamais ndeko no na braza kuna ko bala ya bete na braza te na bi ndeko no mona ona ba ndeko na braza mi bali na moitié kasi wa bi na ndeko na braza na bi na bandeko na Kinshasa ngana linga ndeko no mo braza to ke na i braza na mona ba ndeko no mo mi bali na bandeko na pe Kinshasa ba olinga yete ni ya braza pe ba olinga ya bete mo so tuma Maurice ne nani ya tumba Maurice na mwasi ya bongo aza veuve. OK. Bon ba veuve bana trop bolingo te. Te ana botu. Kasi yango nezo o monte ka aza lesité. Mo we yo déclarer tilelo. OK. Ba sokoli ete dobo tutu. Tala omoni ba tonton mususu lokoso ambongo omoni mobali ou bien mwasi akufeli mwasi. Il faut abima na mutu moko boy ba futi mbongo ati tutu na ye a déposer na mutu mususu. Soko ezape mobali pa akufeli mwasi azu bo ntoto na ye akosangana na mutu moko na ye na Ramses ne wana soki pasteur baza batabo tutu na sali communication na peuple congolais motako linga ya be la communauté azate po yoko sobo tutu musala ni apoto eko simba de susu te ba robenga no na musala mobile oko linga Ramses na Kinshasa Ramses atikali na botutu papa nza do yabe a transmettre ye botutu moi si so azana botutu ako transmettre yo et ça parce que bosangisi nzoto bokomi bomoko ozui salité na ye ozui malédiction na ye ozui ekobo na ye ozui botutu na ye do yabe ba sokoli ete ba tonto ya poto yabe azana na botutu yango wana zako samba mutakala eno so to na réseaux sociaux to lembi ba mitakala 2025 to lembi ba mitakala na réseaux sociaux boni boyko mais yo pe mutakala no bima kondi resiri mo ya yo mabele na se yo izakani ngaka makolo izaka makolo OK
Ok, mais faut tika. Il y a 3 fois. Tika système on est bien. Il y a 3 fois. Ozo modi urbana. Il y a ngala qui na douche ba tela nga caméra ba piège kinga. Mais il y a tout le monde ndenge asala ba j'ai papa na maman. T'as la position ya B. T'as la position moi ça la boye ya B. Avant de ne pas boye. Parce que y a la piège là. Ça la boy, ba papa. Y a la piège là. Ba papa fait ça, ba maman fait ça boy. Y a la piège là kayo. Y a la posa ba coco. Pour ça papa ça ba no ça la papa ça. Papa ça fatigué té. Ça ça pas de papa ça. Na bien, y a ce qu'on a piège là. Les solo non peut accompagner na tena piège là. Tongi les sous. Toi y ba. Mais ils ont ba YouTube, ils ont ba plateforme. Na habité. Oui, muta piège là oté. Ozota li solo ya Foura na Bruxelles. C'est qui Foura? Foura fimo zolo ba ki ndobi ma na ndeko na ye, abima na bandeko na ye, tout ça ça là partout. Zamona mboka za congolaise, na habité pression les années par rapport à ça. Vite fait mais c'est malheureux. Dans zolo ba ki mibalo abima na ye. Abebisa mibala batu a utilisé. Pas porter plainte. Ah, muta sali témoignage. Témoignage à Bongo. Oh. Yoko to bombi. Il y a ça quand même témoignage. On a vu des chances au bimi nango de chance. Ah. Yoko to lobi vérité, yolo ba vérité te. Oh yo ligina lo ba vérité. Ba musicien boni yo bimi na bango bomba. Ba bima na musicien te. Yo yebi. Nani? Konso yo. Nani? Na yebi nani? Tango kenda o bima nanga. Na kena na wapi? Bonso wana na yebi nde. Na kena na bango na wapi? Ah, il y a beaucoup de photos de moi je suis quand même à dénoncer. Bino bo dénoncer, te bino kufa na masumut. Na ba problème. Shagi Sharoufa. On a passé un botte mère. On peut se mbote na moment point. On a passé un botte maman. Ah, OK. Yo au lieu na restaurant ne wana. Jamais. Au lieu masubate. Voilà c'est Léon. Ah, Congo. Voilà c'est le petit le dans la loba des fois loba. Voilà c'est le ça va répondre. Voilà, tous na grâce mise na Jofa Cargo Freight. Agence assure au bas conteneur il y a plus de 5 conteneurs dans mois donc au sommet dans mois au mois prochain conteneur no yena biloko no ko suma bilamba so un événementiel basani ko suma pe cuisine na Chine ko suma ba kiti ko suma télévision ko suma ba matos nyonso na posa na qualité likolo et puis ba numéro to tcheli binona eza ya Jofa Cargo Freight Kangi Masolo agence assure au pays biloko na Chine et au pays biloko na Chine et Paris, au pays biloko na Chine et Suisse, au pays biloko na Chine et Allemagne, au pays biloko na Chine et Bruxelles. Donc Jofa Cargo Freight très fort, l'homme fort des fois tu de tout côté na grâce mise la Cerci awa donc agence à Syrie yango bomona banzungu ba biloko nyonso événementiel bandeko bo sala événementiel bandeko bo na projet bo sala ba société on a posé tika ba kabelo na Paris on a posé donc Jofa numéro ezana on la commande na téléphone OK na WhatsApp on sali commande ba kabelo na yo ba cheli yo ke ku shinité OK ku shinité ba kabelo et Paris OK ku shinité ba produit nyonso sombi na Chine et Paris OK ku shinité bilambo sombi et Paris ba foulard ba sous-vêtements ba caleçon do maramutu kito oh na mona zo manze mo kito quoi yo lo ba caleçon na émission sous-vêtements sous-vêtements oui me disais moi kito quoi grâce benga allo Jofa Benga, allo Jofa Cargo Freight nalingi na kende Chine nazabila grâce mise la facile donc agence à Syrie yango na bandeko nyonso bona posa to seli mindele trop okosa ape société na yo remonter capé biloko na ba réseaux sociaux ba plateforme auto c'est la lelo ba TikTok ezo faciliter biso to sala ba société ndiko na mwasi TikTok ezaka te pona kofinga batu pona kofinga ba parents non donc oko sola pena Jofa Freight obise venga na posa na teka ba sous-vêtements ya ba garçon ya ba fille to sala ndeni osali commande na yo osali commande na yo mais autant ko ba peigner pour nini après to soit suite te ah hier à la société Peniel Peniel la teka miteka teke azuwa $10,000 à Batami avant tiki bila kimela
T'es peigné là sérieuse hein. Nicolas n'a Pierre à songer biso. Yebisa yo sola na pasteur Mike là-bas. Yebisa pasteur. Pasteur Mike, alukela to mo sérieux. Fais venir la zaburu ye azia songa. Non, hier sur internet sur un piaka. Un Pierre a mis tout à soki. Ah ouais. Yebisa pasteur Mike. Alukela to mo 10 000. Non, sur la pasteur. 10 000. Ba pesa yi. Ba pesa ça, c'est important. Donc Pierre am tolobisa peigné le bon na TV. Pierre Kayaya. Peigné pas tout la tête. Kasi tango mo si ozo tout là. Boyo bali. Na bali te na posa mbali te mais na lobi non déjà na boss na te aux ambrota dollar et là na poste o moni biso basi soki otuli mbongo ezokota te. OK. Soko na chéri te ozana mobali te ozana mutu te otuli. Donc il faut moi renforcement bo. So mais donc o a makasité au pété. Ah OK, au perdre. Pegnel, minito a perdre, daza au perdre. OK. Il faut tout le mobile pour pegnel biso to le pesa ke DJ, to pesa ke ba mibali. O azara na Afrique du Sud na combien jackpot. Ye pesa to pesa ke ba mibali to créer la ke moi ba mibali ba kabel. Mais minito on a tout les mibali ba boye. OK. Donc ye bisa pasteur Mike après ça ta moi 10 la kabele ka ya ka 10 pe kaka. Après ta ba pesa ba pe nga raison. Yannick ni a pas à marier. Il a marié. Rombox. Il est marié. Rombox. Millionnaire. Le millionnaire. Ah la Paris. Oui. Ah non mon y était. Yannick ni Rombox. Mais il a marié. Longola la zone te kolongola pas là. Toi hiver. Ah, toi hiver. Non mais la tête. Toi hiver. Yannick ni a Rombox millionnaire. Papa Rolls, Papa Ferrari. Madame Beauté. Topesi mère Yannick ni a topesi Mbote. Voilà, tokos. Ah, faut trouver la peigner solution. Minito me bal tout ba boy na bango ba lingité. Peigner la touli. Moi ça peut pas tout la. Kasi on le moi ça peut me lisusu. Muluba 30 ans à tout. T'es à 30 ans 21 ans. Il est à combien de 30 ans? Peigner. À combien de 37? 30 ans. Eh, bonjour, Cole. Tout ça, Cole, Peigner 30 ans déjà. Ah, c'est belé, hein? Pas moi aussi, hein? 30 ans, monopause autour. Et comment on a combien de 35 ans? Il y a déjà monopause. À 30 ans? Non, incroyable. Incroyable. Merci na bandeko tout bon émission c'est net moment. Na yebisa bino banamboka ba osala honneur pe fierita mboka libana mboka Chancel Mbemba de midi osala honneur pe fierita mboka Silas Katompa. Alors ça la fierté mboka international Silas Kantopa. Alors ça la fierté mboka Edoka MB pas ça la fierté mboka bolanda ba chaîne YouTube na bolanda ba match na bango bo pesa bango force bazo beta bo bimisa TV moko mais botala ngo 1000 personnes bazo ba grand joueur congolais au ba ça l'honneur ya mboka. Silas Kantopa, Chancel Mbemba de midi et puis Edoka MB international en Angleterre deux fois ta autre ba binde na film dit grâce mise la story tenir ni na passage na yo oyo récupérer ba plat au commander sous mususu te nazela nan oteka nan boteka TikTok ezaka te pour ofinga bo créer ba société c'est important toujours kola bo fani ba solo de l'homme la facilitage cause la chef d'entreprise car ba plateforme ba réseaux sociaux oteka ba sous-vêtements oteka ba kabelo oteka ba montre biloko utaka shit oyo zui oui grâce à ozwa ngapeza biloko na mona na komandaka na ozwa donc muta luka mbongo ko finga eza nango pena e futete ko finga e futete pour ba ça tout ba finga wana na landeli bango bana wana re et le côté non changer car dans 3 semaines. Ah bon? Yannick ni wa lobby na bakisa Rombox dans 3 semaines on comme un Mercedes. Non landa master na ngati de game. Ah de game pro. Mercedes a musuni. Game pro non landa na Mercedes a musuni. Mercedes a musuni de game pro. Si. Tu peux sembo de sora non landa ya lo ba star atamula na yo faut Mercedes ya non dans 3 semaines. Kitoko merci to retenir la passage de grâce. Merci ya Théo Zambrota maman Amida Chature maman Mokonzi moi c'est motema malamu motema batu ya papa Vital Kamere maman Grâce Mariam et Bonja nasuka hakana yo maman merci et puis quartier latin toi matangeza moi mes condoléances na les jeunes d'autres la biso les jeunes Kofi Olomide na quartier latin mobimba aussi
ça Kofi mes condoléances. Ko bengi Kofi le quoi camarade na. Asa légende maman. Ngalo bien ça camarade na. Vous bengi Kofi au PC mes camarade noté. Kofi za camarade noté. Oh, et bon ngana camarade Kofi. Té ngana bi to pesa mes condoléances légende. Asa Kofi tout le monde vidéo té côté à la lycée ana souci ana mawa. Fallait poster. Comme même la polémique té muta Kofi, fallait poster, Kofi a posté té à ça dit. Mais bino beaucoup na niveau à comparer papa na moi na poine. Beaucoup na niveau à comparer papa na moi. Beaucoup na niveau à comparer mutu a boti moi. A boti wa. Oh, tala la terre. Nini? Tala la terre yo bien côté. Na bien tala la terre kombo ekimi. Na bien côté. Tala la terre. Tala bien côté. Ngana bi quartier la terre, quartier la terre. De Rachel le bara on suit. Présenter mes condoléances na légende dans la biso. Fali Poupa Aigle, mes condoléances na Aigle Fali Poupa. OK, dans la polémique té ya. To comme na soka yo même ça. Ah, mes condoléances na Aigle. Au 2025. Merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor, la vérité Jofa Cargo Fret Express, le meilleur transitaire de Chine. Pour vos achats en Chine, en ce qui concerne les mobiliers, autres effets, accessoires des maisons, depuis votre lieu de résidence. Confiez-vous aux spécialistes, les professionnels. L'acheminement de vos achats sera effectué directement de la Chine, lieu de fabrication, jusqu'au lieu ou ville, des destinations partout en Europe ou ailleurs. Notre crédibilité et notoriété méritent votre confiance. Commandez en ligne sur chaîne Amazon.com, Zara, Cdiscount, Alibaba.com, Zalando, eBay et faites-vous livrer chez vous. Contact plus 243 99 99 177 87. En partenariat avec eShop RDC, nous livrons votre commande en République démocratique du Congo. C'est génial, n'est-ce pas? Depuis la Chine, au plus 86 137 98 052 106. Et depuis la France, au plus 33 6 15 90 34 92. Jofa Cargo Fret Express, Guangzhou, Chine. Le meilleur transitaire de la Chine. Ndeko yaka ko passer commande na yo mpe ozoba produit au sepela yaboye ezalate. Jofa Cargo Fret Express, le pionnier, le meilleur transitaire de la Chine. Qui dit mieux? Voilà, fidèle internaute, toi na kata conteneur, toi na kata linzanza. Dans la Cataline Zanza, tout le monde a grand artiste et un beau canabiso, honneur et fierté, il y a comédie, il y a un beau canabiso, on défend les arts valablement, c'est qui sera biso, on continue comme ça. Tout le monde a Jofa, Cargo, Fret, on a à Paris, on peut retirer Bilo, c'est comme si, mais déjà abonné, Kilia, il y a Jofa, Cargo, Fret, depuis longtemps, tout on a Kouloutou, la dit Sobé et puis na Papa Videloué. Bonjour. Ouais. Bonjour Miguenyema. Bonjour, bonne année. Bonjour Miguenyema, bonne année na yo. Merci pareil, bonne année na bandeko nyonso surtout oyo nzamba pesi biso bomo ina mukolo lelo na mindele na banwa biso oyo nyonso aza mutu bonne année na ye. Bonne année na ye. Bonne année pe na Balthazar. Pardon? On a cancellé Balthazar. Balthazar, c'est si là. Ozo ici l'histoire Balthazar, président Videloué. Tokani c'est 2024 à Salima Mamine. Tout le monde micro président. 2024 à Salima Mamine. Abeti Baskor à Makas. Danger. Balthazar. En plus bonne année na biso na ya Théo Zambrota. OK. Alia kana dollar et la té. Bonne année na les boss Ted Tendai. Bonne année na ya Willy Moucheni, bonne année na papa na biso. Mais après bonne année on peut les caper na bien. Bonne année on peut les caper. Ba se caper ba to la biso ba bonne année parce que vous avez artiste on est dans tout le bas. Bo défendre des comédies en beaucoup na biso art en beaucoup na biso valablement. Papa vide le micro, ba profiter ba se caper. Voilà donc ndeka via lobby il y a Willy Moucheni Kodamboka IGF mon papa inspecteur Gilles Alengete Bambo Tebele Maboko Bank tel Tendai donc mon papa Zidane Armel Dongo na Brazzaville Bambo Tebe papa nanga Patrick Mongala la mèche blanche omoni mik ngala c'est seulement via betara jetanga botami ba yeba ndeni via za comédien yemo oyo kangona. Ouais, donc ngai déjà comédie
Isaiah Makila. Attends, l'oublier l'autre. Omoni simana po omoni émission oyo ngali ngaka vieux sans zoloba po biso to sekisaka bato o bazoyoka ngana baba pe bazana important voilà ya loba ngala sala ki baba comprendre très bien ye aza interprète mais ya baba bato bayoka ka o baloba ba balanda ngamba très bien OK bien nazo pesa témoignage ya ngana mdeko oyo OK témoignage na bino mbale na biso mbale OK donc déjà ngai na lobaka comédie comédie ezali lipasa nanga. OK. Théâtre c'est mon meilleur ami d'enfance. Parce que pourquoi na loba théâtre ça comédie ça lipasa nanga to bota minzela moko. Ngana yebaka te. Mais na yo yebango maman na biso muta yebisaka nga. Na tuni maman comment yo loba comédie ça lipasa nanga bitin parce que tant yo o bota maka o sekisaka docteur. Oh o abotisaka mère. OK. Donc ezaka ndeni. Tant mère abotinga si on a la fatigue, mère alali. Si on a une alali, balasi bébé moura mouké na mpanzi à maman. Mais tellement la kasa, na bandio baluka na lingi na kweya. Docteur a yebika ke mwana ya kweya. Na kubanga wana lukwa mère alalaki, ayemba na moka zonga azongi sangani na katikati ya mbeto pona kweya te, ngana tel ce docteur na chewe. Oh. Docteur Katani na rusika ta mère la muka bi pecho aux comédie a tchenga très bien et bo yo kopé banande ouais yo bato découvrir ndeni ki oza comédien nga tout monde a micro président maintenant na prophétie en fait ngai mige maman langa pona bote na mama yemo kala ba période ona ba prophète ba ri pena mingi te zaka bangunza OK siko mama moko botanga na mbeto suka ngunza na bango ko sambela e po aboti le tangunza oleka devant mbeto ba mère ngana ba kolela mama bengi ngunza atsanga loboko asambela ngai ngunza ebise mwana ya kozala comédien artiste muni na mbuka mwana yo akomata ba vieux au kende mikili ya poto akotambola do professionnel ngai bima wana. Et deuxième loco, ma mère n'est pas bonne, je ne pas en famille. Ce que moi, je ma mère, oncle, mon dieu, je porte, naye, nzungu, naye, ni, naye. Ce que oncle, je suis canaille. Azarana, moi, c'est mon Selina. Donc, oncle, je suis canaille, je suis lambi, je suis lambi, et comme ça, là, Selina Koufi. Oncle, sombi CMS. Na CMS, hein? Téléphone, CMS. C'est fou la kalaona. Ya, ngapi na somba kango. Ce que nous calculons, munduki ni na kobeta oncle, ba meshe leki. Oncle lunga komina makala tang saka na ngiringiri na belo ya. Na calculé ka tanga le kaka kanzoka na soka ni merono ya ibate. Ya na benga isiku na kuma mosi na kufa na kanga zolo. Ah non. Wana ya shene. Oui, ezanga sele. Nga mosi na yo shelina. Tele makaka siko na mona no kana liya yo. Noko mutoki ya mubesa kenda musalate kozonga ozonga na ndaku ake wisa bandeko na etaka na ba mère babolo banate balobisa ba mukolwana na baluka na sima nzeta safo ata biso maleki na ko yena bango matang donc ba prophète balala pa na biso mata 3 jours Selina ba prophète ba prière ke numéro yango et rappeler muto yamba azate. Prophète m'a dit allô na bébé prophète ba fina biso makala. C'est tout non. Ils ont rien ko batala yotala. Donc ba tikindaku donc matangi zuyi ya 0 Selina comme bimla noko. Ah oncle biso mo douanier ni konza atimba ka pesa na numéro. Ali ya benga sona numéro na seltel. Ce qu'on a zaki na ngote l'état ya mabwe Charlie. Donc na longa pa biso bongo. Ah ouais. Comme qui problème. Et comme il qui peut être comédien, bravo. Donc, les lots ont combien de mboules à carrière? Il y a carrière 33. 33, félicitations. 33. Bon, président l'a dit. Et il y a écoute retourner. Donc, il est Kébélé. Il est Kébélé. Au moins, il y a trop d'expérience. Bon, après, on a tout sur l'angle tout à l'heure, dans la fauteuil jaune. Il y a un art, vous avez un projet, un business, au Bossalaka. Au Bossalaka, na privé, vous avez parfois. Bon, je gagne na ko sauter na habite que théâtre za faux.
tout ça la théâtre ça musala mo kitoko biso mo pe to lingango et puis so to ça lango parce que ça passion na biso mais so ils apprennent à passion te ne situtika et bien mais pour nous vivre na théâtre penza pour vivre na théâtre so mutalobi pena ke ndenge biso to tonga boye moko ba nikili yango to ya kabani ya d'abord boulot to anango banda ku tout ça ya d'abord boulot to anango ya parce que to amayele parce que to amayele parce que ya na ba grand ebele autant mususu biso pe to kutina masolo oyo bazo s'en sortir le quoi bisuti mais biso to amayele en plus ngana Charlie to apena famille to pesa na mwa babu nga bul oyo na zo ngoi pana so nga phénomène so ko landira théâtre surtout yo zana groupe bactère ozui koto na sponsor bo yo ko sa ilogote nda kotsanga na masolo oyo ya fret ah ok Charlie mwana mai basera utaki Chine ndoka tsaka biloko na ye na agence oyo ya Jofa Cargo Fret ah ok na Jofa Cargo Fret o toza lelo to yi ana mikili mais ngana bandela kango na Kinshasa donc ça dit yeta mabenga binanga ke famille ngana peyaki ba plan nga et puis na ya construction na mambo belé si azoto nga parler na ye ba biloko mso peyama na Chine ok akena agence Jofa Cargo Fret atie ba biloko ekiti na Kin asoma ba marchandise msusu ekiti Kin ateki ngabi mais ko ngana kokota contact na bandeni atsenga kende na Dodoma numéro 193 Dodoma 193 donc na Willery croisement Willery Rail na koma sur place on adresse à Jofa ya Kinshasa ok na komi wana na tuni ndeni na se renseigner papa na bien tout nga pe na lingi na tinda balar nanga ba pelenga na tinda balar ke Chine ba pelenga ba kiti ya babuy na kocha msusu na 155 pa ya Théo Zambota so moni na 155 ba kiti moko a danger ba nini tout ça président bati ya Théo Zambota vende nini na moi biloko moko moni place na solo ko za ravia et puis ba nini tout ça azu ba biloko kuna ekitakin ekiti kin ba petit ba récupérer misu ba teki ba na récupérer balar nanga vous comprenez donc on est à les solo oyanga la di esobe na beti parce que ne to se retrouver na mamsusu parce que ni tete ba mayele oyo eza passé tam susu po et puis na gouvernement pe ni sunga binote so bozote la art eza passé donc yanga na lobby kaka na mukuse fo za mayele donc côté wana utu minga kolobe yate mais mutuka mutu na yende ngai mutu akbendanga na masolo o mutu nanga fidèle ok ba Chine combien de fois abi que Chine combien de fois te wa mboka nanga Chine tina lo babu na pesi bana atenshu bana Volvo donc ba mbote belé to ya lisusu to ya na biso ka ndé to mesana ko ya omoni mig ngana na po mutabonga na sima mutu très bien au cause appena na mboko mebi no sala ngote à l'époque na balaka momi mona ngola Olga Mbambi maman na de Gauss mère na biso bango mère na bango ba oteka baba bakabelo lelo eteka baba 35 biso te konga miso ba $900 na ba moment na ba 2000 voilà donc ngana Olga to boke ne Chine to sani conteneur et ki Angola biloko miso c'est ki na Jofa na Jofa donc cargo freight et wana donc oye ki ndangole ki Angola biso to kiti kini soki conteneur angolais bimi to ki Angola to teki to zongi otibela la tongo mais mister tozo bona vie to lukani to lukala sikota ngokota na monsa mayele yo peut-être sur mayele na poche bo faire avancer ozomona bo faire avancer parce que pour bato bakanisela rayo Kevin de la Simbara qui si pour comme bongo parce que yo pena section est molina là ngana on se rappelé ton bando ya kina 2013 2012 mi tuara sika parler peu des gens sont qui kala parler na kin mais ce que bato kan ça ka qui si pour nini na milieu na bino na koma pour le lelo moi qui est mon nakawana to tilongo mayele lobi yaya et lobi phénomène on a tout le lot mig ngana comment regretter ba les passer mususu au kinangola pena bika biso ba show wana bangolo saka une semaine boy emso kangi 17000 et puis quand kinangola ba lufute 45 minutes njili Luanda njili mais au long kaka na aéroport yona na sendo kilo mo déplace
Aux années 17 000, je suis 15 000. Ok. Donc, au tamboula, na coffre, na valise à forme. Donc, si on a une terre, on a une place à costume. Donc, il y a un coffre. Costume. Si on a une place, donc, danger. Mais autant là, un moment où on a réalisé la fierté, biso to ke ba Chine mususu ya ko enjoy ba Dubai mususu ya pamba ka buwe donc etambula no kaka ok pema no kaka mais on tiko ah mais pendant que ba je ba no sala wana to zaka makanisa ko so ba mpango te ya ba tonga te tout et tout mais mbongo komi muke mayele eye siko mo funa fanda penda wana siko donc ba mayele to komi nango pe ba ajo pe to komi nango donc elle ba no ba ile kanto mandat ici la carrière muto pe ici là mais tu as préparé déjà les nabiso, tu as préparé les bosons nabiso. Donc bana ba otang ba chika bien, bana ba aussi sa licence, biso koto donc aux années on a Paris, aux années on a société. Il y a des fois bana dans mon emballement encore. Hein pas nani. Non ma Claudine qui n'a pas golf kizola. Pas golf kizola. Donc ça là amsune na Paris, on taper 6 jours. Na kita même na CT. Chambre, appartement, cuisine, chambre, appartement. Pour nous mona il y a des fois aucun de wapi hein aucun de wapi ba bengi sayo na za kuna application ba tini to fine mais quand même ba solution zo na Congo pour ni ba faire ça business donc ngana ko yebisa bana Paris Europe balobi Jofa hein Jofa Fred hein donc ils na mingi te mais oui komi mingi ozana ba projet au continent de la Chine, agence à Syrie, Jofa Express, Jofa Cargo Freight. Jofa Cargo Freight, tala babiloko. Tala babiloko vraiment donc batna batwazo babiloko na bango. Na moi muki okozoa au tindi biloko na Chine po amakamo ya ral batmiso pensa kaka. Mbala na bien na Chine cherté. Okoya pe au tindi. Nazana posa biloko boye. Ba betu na papa oyo zui papa malé bale. Yo mo pe komi pigeon voyageur. Donc au moment là, donc il connaît ce banana muké, donc il a encouragé vraiment la place tous les gars quand on a TikTok to finga rabatu, to le bakaba. Chine dans beaucoup na vidéo. Est-ce que mboko PV à ça le film na ba chinois kuna. Ouais. OK. Est-ce que on attend na bana okende wana ezala kika ke ya ba fierté, ezali tam sous mois vacances, mois nini après profiter na vacances wana tourner na au mois ba film na yo, mais sikoyo na bana kota sikoyo pena tikuna. Voilà. Na okota pela mudungu tikuna siko ya business. OK. Ponga na kika acteur. Nga zaina nga pena acteur, muko réalisateur tout ça mais maintenant siko yo, il faut vraiment qu'on mélanger ba faire. Ça dit yende pena za lokwa neti parrain na nga ya mamba business. Ndeti bohemique ba mafuto bana moto ba sala ba tira na ba monteur. Zomona. Kuna bazo somba 1 litre na bango soki na mboka na biso ndeti $8. Mais la Chine, ils en ont 1,5. N'était ça, on comprend. Très bien. Alors, ils ont $8, mais la Chine en a 1,5. Ce que je dis, groupe, c'est déjà Makamutu. Donc, bénéfice, il y a 100. Donc, il y a Fataba 200, mais il y a on a faux argent. Quand on a vu quoi, pendant on a Kansala, on a bois à Chine, Malamako. Bilogo, Jofa Cargo, qui est Bilogo, Malamako. Qui est Fanny, Malamako. Nzela Chine on appelle ça liba te belé mbongo hein et comme si te belé ba riche yo za na ngolati yo za na Luanda ba mama nesa kikolo wana ba donc Chine fungulije président l'a dit et puis affaire nyonso atako poser mayela ngo faut associer pinzambe liboso très bien voilà très bien président l'a dit le lot on a ba influenceuse ouais mais comment ba tona ba abonné belé na ba TikTok ba influenceur na ba influenceuse mais so tali na ba mboka mususu ba influenceur na bango na ba influenceuse na bango as influenceuse mais ana mafuta na tika oui ana société mo walombe ana société en ligne parce que le pour nous la société le bigate vous dans ba bureau on s'appelle société en ligne mais côté ba influenceuse na biso bazaka focus vidéo ni na bimisi ba mona vidéo à quoi inesse ba mona vidéo ba boyi baza focus na cause la ba échec ya ba artiste musicien na ba comédien na ba joueur atala non c'est pas gentil mais si que conseil nous repose les influenceurs les influenceuses pour une occasion Jofa Cargo Freight à Pessibiso bilo que à Paris zo ya Suisse zo ya Allemagne zo ya Belgique aux on a abonné 200 000 abonnés on a 1 million d'abonnés voilà mais baza focus na finga bato voilà au moni problème ezali tobana ko ça m'a trop
on a ça mais les lois biso nous surtout au timbe na biso ba faire ango ndenge les kaka il y a ben influenceur na ben influenceuse vous comprenez les lois comme nango ka ke ah si j'ai moko la dit so bazan un problème moko boye ba matière écoti tout ça matière papa balandi pona ka ko ça ba multiplication il y a ba vie il y a ba marambo belé mais sous bâtiment autant la pena boye rien écotaka vous comprenez OK un influenceur ou une influenceuse ce qu'on lingi penza au profiter na ba vie wana tant ba to ba otala yo quand tu ça va faire na kati profiter ça la publicité profiter ça la publicité ozo mona le quoi net inde tozo lo ba Jofa cargo fret et ça agence bon oui na moni mtunyo surtout so asali agence elo soit oui la kaka agence assure mais nga na travailler moi muke na Jofa na sali ba faire na nga na tamuke na peu de temps on a sali na Jofa cargo fret na moni benda yango eza agence assure na lobby on se comprend quand on a 1 million d'abonnés je vois que ça micro papa on a 1 million d'abonnés et tant qu'influenceur ou influenceuse comme ça bon au tindi bloko na Chine on a 1 million d'abonnés au bato balinga ka balanda ka je vois que ata groupement tu moko na $1 ata 500 personnes ka ba sombi pardon na $10 ata 500 personnes ba sombi on a combien ça compter pe bisopé tout capé par influence ndetinga na ba cop mususu mene ya bosona na mbongo na na kena kuli costume kwa kanda chemise chaussure pas na relation na ba konzi na utaki poto parfait bien wana bénéfice migi ko ya na mutuka na ona kin o mona ndenga oteka ngote na yebso migi ndeni mutuka combien o ya na lukulaka suka ata 11000 ah migi o wi ulekate baba 9000 toyoka nayo ngana otikolo mutuka na nga na zi o ya yo na koti na nga 13000 oui mais ça ba cop na image na image na nga na 3500 na na poche na ilio o yo na posta 9000 na yo et puis na 9000 na yo na za na pourcentage na nga bosiko so na ba ndengo wana etaka influenceur jusqu'au copie 4 copes ndengo wana au moins tu as na fo ya kolega susu mutuka mususu ya sika biso influencer na influenceuse mutakala ne ba otile biso liboso na ça mais vraiment ozomona ni gagner ma nazo comprendre souci oyo ozoloba pour moi tant ozobimsa ozo poser question na donc ozotala ka part na yote parce que ozo comprendre migelelo oza PDG migema oza PDG oza na entreprise oza na ba affaire bato mususu pokaka nazara contre mige malingo yoka conseil pa na ote alinga tika na ende ngwana alino yoka tolite menjoka mutu mso ato inaka ye ato sepela na yeti mais ce qui compartit ya conseil au monique eza na avantage na ye profiter on comprend donc ndenge to lo balelo bandeko ba influenceur ba influenceuse soki penza bo landa biso na ndenga mabete bato mususu ta mususu akolo banga ça va makamkutu bo lo bana ngade na sala ngo coup de chapeau et puis bravo pour toi alors mais soki sikoyo ozosaka pona soni matalana nde balobaka ka miso mona ka kenga na influenceur influenceuse kobuka na te timba mélanger ba faire na kati ya masolo mélanger ba faire ba grigrité et puis yemo tant mélanger ba faire tant avancer na ba matalana ba tiko sala musute pas comment concentrer donc focus na business na business donc eza ba conseil à bien donc balobi déjà Jofa cargo fret eza na ngoana ba influenceur ba influenceuse ko kanosonité migepe eza na pour tout le monde okobenga pe mige otuni ba numéro eza na ya cargo eza ka pona ba ndeko na biso ba influencer te donc eza mutu nyonso o moni kaza capable osala ba faire Jofa cargo express yangwana donc yé penza donc ya osana kote et puis pona ba influenceur ba influenceuse donc ça dit ta ba obengo influenceur et ça le quoi mutozo mais ma influence na likambo très bien influenceuse même donc ça c'est pareil ozo mais ma influence na likambo
Donc bosala ngo d'abord pour na kate ba makambu ya ba c'est influence muso poko sala osali makambu moko bien omoni neti nde to liki na émission ya migi to influencer donc ba yambi phénomène la dit esobe na kata conteneur kati ya conteneur ba yambi vide loin na kati ya conteneur to influencer batu na ndenge ya malamu donc ça dit sala à faire business pour lobby au mata pour lobby au tombwama donc ça dit c'est ça. Poto inanate parce que toujours il n'a pas causé les trop na mili causé les trop donc à travers aux arana poto 1000 euros au bengi numéro à Joe Fezawana au kusali commande na biloko au louer ba kiti en France aux arana service créteil on a posé ça l'événementiel c'est possible les lots au tinimbongo ba somelo biloko chaque mois plus de 5 conteneurs et à Paris donc aux parisiens kayu c'est la mondele yo mo pe kanisa nzoto nao kanga mo 20 000 kanga mo 10 000 benga jo fraza plaise za cool beaucoup ta inave qui ça s'appelle ozela beaucoup ta inave aussi finga na mo 10 000 voilà so mena ta ba sous-vêtement ba garçon na tekela ta ba yaya voilà aux influence on a ba bonnet belé sous-vêtement yango ba papa ba yeko so mo 10 euros ba so yo kuno suma na $5 na chi et na $1 parfois. Donc, il faut réfléchir bien. Le réseau RE des biso te kana finga ba kulu tout ba papa to andi kona biso et servir biso na business ba bono to biso na 100 000 abonnés lelo. Et au servir ngana ça la promotion Jofa, et au servir ngana pe sa promotion na bino, et au servir ngana informer ba congolais. Non pour na finga ba kulu tout, c'est pas gentil donc Jofeye qui non so sanuka. Donc papa fille de la PCD ma futa oui la moto. Donc au kobenga na kin na masine na bazolo place moko ba bongiselio conteneur mafuta yé aux autres mafuta moto ba gros aux autres on rapide so ko ise que na habité so ko ise ko lali pour ko esuti so ça déjà ba faire ndengwana aux mona na profiter sous ko épingler lo moko de loin à lobby alors ezaka pas non seulement na ba influenceur ba influenceuse to lobby influence na bino po aimer ma batu na kolongwa na passe c'est bien. Mais muto onyo surtout à cause de business na ye donc Jofa Cargo business ezawana donc ça dit au cause faire na yo lobby comme businessman moko ya makasi omoni lelo soki biso na VM sous moi brique moi ciment moi carreau ezokota oyebina na influencer biso nani Fiston Saisai très bien asoma le pang de bosso na biso siko to tambla biso misato ya nana chantier lamba mais quand moi bamboa qui là ya ngana bandi déjà yo bolsanuka bolamuka ya bolamuka lobby kombe ko tanga ma papa donc au monde qui a influencé bino et puis donc tema moko qui toko kana to tambula bien pour toi quand jalouté voilà de combien de soucis place na liaka rien na bombaka lelo réalité. Merci vraiment mon frère. Voilà. Donc bosala challenge moko ya concurrence, pas ya ko moninga pa so mindaku, pas ya ko créer les bitumba pas si ça retongate, mais challenge que ya tonga pe fana tonga. Obi pour mes alliés Babylon mususu ezalaka ba fanatique na biso ba coach biso na ba distraction. Ba fanatique na biso. En tout cas, ba fanatique na biso ba mbote pa ezali ba bonne année 2025, mais biso ce que tu comprends ba fanatique na biso. On comprend du fait que Moutoumso a là ça danger. Mousso a là vie de leur danger. Mousso a là phénomène la dit et sauver danger. Mais bakutani Babet appelle iso na biso en tout cas que batuana ba sekisara fort. Moko mtemane linga kaka bimisali kambuka ke ngai bango tu ba en danger mais intel aleki. Mais ba o pe ya Charlie ba autorité biso on peut pas biloko wana et même mingi batuna ba distraction. Mais biso quand même te comprenant que ya to linga ba fanatique na biso mais il faut tous à la ini. To réussir vie na kozala ensemble. Très bien. On comprend. Lelo oyo sungana na bama muku boy tout ça na ba intervention muku boy ko quoi te soto beteli oli solo te oye bati o mi ko fa no ka boy kutela mutu boy tol so pesete ke no ba pesete yo sengi faut que ba pesa nga mutu yo sengi po zangi yo sengi po ozangi siko mutu o pesengi azangi ndia me mingambo non et puis okene bon to ra lo nguna esoba lekio mais quand les mêmes mutu sera moni esobe azuite ça c'est lekio sera moni ça azuite vide la lekio donc bango ba to lekaka o ba sa place te
Bon, pour te clôturer. C'est là compléter le coup. Je me souviens, il y a une station Molar, na Bandal, na Ocha Carburant. Il y a un mot qui est un phénomène. Il faut tout le monde, tout le monde, tout se peut habiter. On a peine à Kangel pour aller laisser à côté. Mais il est là quand même supporter que aujourd'hui. Il y a à comprendre moi que ba massa nemi balé babando yamba. On dernier libéré au TV abi le moi ja na longwe kabwe. Ale na bula betanga siko. Ah longwa kuna saisa lekio enta siko yo. Maman alobi na longwa kuna yesoba lekio na bi merci Seigneur. Ngamo na leki ngamo pas de problème. Laisse tomber. Bon, pour te clôturer émission Nabiso, merci pour l'opportunité de faire tout tourner en dehors à plateau. Je pense bien que nous avons soigné tourner taper sur la fauteuil jaune. Bino mbalé boza batu comme histoire na comédie ambo kanabiso na art ambo kanabiso. Secret ni obogo bisa biso. Bino demi balé boye. Boumeli na relation. Na baki sous saï margazate. Mais le lobby sous ba jeune toujours qu'on garder relation entre nous les jeunes. Na ba journaliste na ba comédien, na ba musicien, toujours mélanger la relation. On peut un exemple à Fabregas na héritier lelo guerre scandale. Et comme il na ba famille, faire rigoler na héritier comme il na ba maman, na ba famille, donc ça la passe. Mais secret zanine au beaucoup conseiller biso na ba tout ba ta biso ke ko ou mela o bino bo meli vide le saï la dit esobe ba mususu azozwa mususu pas zui mususu pas azozwa mususu pas zui maintenant to yo kabinote ba salité na bino boya la biso ngona TV ke video la zalinga boye video la mutu mabe na sunga na salisa ye tout ce la ko compter même na théâtre division za makasi ba jeune bazo ko sangana te ba ko soa na ba polémique ba bino mais bino bo umeli et puis boza H moroté mutu na mbula na mikolo baza l'équipe baza secret za ni vidéo pour nga ba secret mais papa na nga de ngadio sabi succès et en mutu susu azane boye o mone simple azora succès comportement échanger ozomona. Ok, succès est à kilo. Et puis, relation, que ce soit une relation, il y a un problème. Hein. Nous avons une relation, nous avons une relation, nous avons une relation, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous avons un succès et il y a la Torah. Il y a un bendé à poids. Donc, ce qui est ok. Donc, ce qu'on peut donner succès comme na awa, kolanda bateau te ba betinu maboko, ba otso erreur. Tant yo pesa ma confiance, maboko nde elemba. Et puis au kasu ko zonga sangote, mbala mako o lachango. N'était ça comprendre. Très bien. Donc komi kiti seleki nyoso. Merci. Leki yeba yaya yeba leki tout ça la musala ya défi, ou ko ça que to faire avancer, que tout ça la défi et ko zonga sabiso sima. Très bien. Voilà. Merci. Ouais, parlant on a quoi répondre hein. Exacte pour par exemple ndongo tangi ba komba ba musicien ba héritier ba Fabregas ba nini tout ça. C'est juste exemple. Mais nazo pesa moi que moi réponse est en général donc ça dit na généraliser quoi. Moi pour moi na mona ngo eza suite ya bato yo ba ko accepter ba grâce méritée ya batuté. Ndето ba méritocratie. OK. Tu vois? Donc ça dit mutu na mutu ndenga zawana azana maamnaye. Vous comprenez? Ngai père nanga bandolo bananga so moni classe ya bazo ata mutazu le premier azaka zo. Mais moi na mayele abanga te babakisa moi na mayele musu na classe. Donc ça dit moi na mayele abakisa mi na classe ne permetaka o azaki mayele a continuer à travailler pour garder toujours mayele. Cause à mayele ezaka te ke ozala le premier de la classe. Mais au combien m'appelle le premier de la classe mais peut-être na mayele pena bomuto peut-être deuxième azana ekutu ya rosaranate mais biso to un problème moko to zaka donc le premier pour la classe oyika biso problème zaka moko ke na zaka mutaliboso ki mutaliboso ana nde oleki batu na makamno soto donc ça dit que quand na mutu mususu azana deuxième mais azana capacité à opesa peut-être na au premier azopesa ozomona. Donc ça dit ezaka moi mukende na lobaki bilo mso ezala ba conflit mo ba fanatique na biso ba créer la biso mais ça otali très bien au moins peu dans nous-mêmes et loka grave pena ezala ate yebisanga mkoni intel batu ba mona ba oswan ba mona te mais comme ka ya leki et puis na ba to ba entoura biso na ba conseil tam mso ezala pena moi mingi kitoko te
Vous comprenez? Yangwana ikom sakaba makamunde ngwana. Mais côté msuba lo barape ke mangamba arango kinda bongo nga côté na comprendre ngo bien te. Babina mangamba musique so polémique ya te na mangamba art polémique ezate et là bato ba bambo comme msuba organiser biso. Même si polémique ezala ndeto lo baraka ba rivalité donc ça dit ezala quoi neti loyal. Vous comprenez? Mais nandenge komo kende penza na ba mama to komo coach na ba affaire na ba famille na ba nini en propreté. Vraiment c'est du monde. Merci beaucoup to kutani mbala sima so nzambe azuki biso. Restez connectés, restez branchés. Tozana Jofa Cargo Fred #1 numéro 1. Yaba agence nyo sur transfert à biloko donc pour sa confiance aux en Suisse, aux en Bruxelles, aux en Allemagne. Au Tindi biloko bengi mamero na bango ngona na tie oko benga ye moko azaka na France azaka na Chine beaucoup tali na ye o pesi mbongo pesi sombelanga oyo akoyela o ozo biloko na kata Paris ozo biloko na Bruxelles tranquille oko ke Chine te biloko no ya bakabelo biloko nyonso bozaka na pour na Chine à travers Jofa Cargo Fred #1 numéro 1. Solo la vérité chante.